L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Mais Hydrogel, nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen tolobe la vie. Mystère Siatoli. Nazala moninga na yote. Nazala moninga noté. Papi Gen tolobe la vie. Avec Adilo Dolé, c'est le jeu, c'est beau comme un deux journées. Nazala moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. 4 fois, prêtre. Washington, grand pays. Papi Gen, tolobe la vie. Papi Gen, tolobe la vie. N'a pas si bien mbote bande ko landaka biso n'a laissé partir mon peuple. Là, nous sommes de retour parce que tu vanda qui moi calme mingi ba tu bengi biso un peu de partout balobi non. Mabe eleki malamu na ebele. Alors il faut si vraiment laissez partir mon peuple en donc là nous sommes de retour, donc serrez vos ceintures, préparez-vous. Boye basiko kotambola parce que tokenanga boye. Laissez partir mon peuple yangoyo. Tokenanga boye. Kaka boye. Prophète Ézéchias Mboukou, l'homme de la repentance. Ndekonanga Papi Gen tolobe la vie. Laissez partir mon peuple déjà tolobe la vie. Tolingi libota na nzambe. Badimana boum parce que batebele baza sou bandimia yeste mais ba komi bandimia bat voilà au moins Nicolas par exemple le mutolo li foko du ciel alors biku to alingaka Yesu alingaka Branham koleka Yesu tala bandimia na bandimia li feko ya li foko so li feko du ciel ba bandimia yeste ba beti mabo oh Bible bi na biso na Matthieu 10:37 Bible bi kolinga tata na yo bien maman no to bien moi sino bien bana no te koleka Yesu ça li sumu muto liboso to kolinga même koleka mukilo to fandeza Yesu Masiya yango moni bandimi oya ya Branham bazali batmo photo sala ba mission laisser partir mon pe baké na réveil pe bazali bandimi pe bazali OK baya bandimi Yesu me bandimi ya pasteur l'église musule no to tanga komote ba komo benga papa mo wa kufa na ekala na Lubumbashi na prison aza ba benga molimo mosanto. Bah comment ça même anniversaire il y a mon tournoi à Koufane le 25 Yesu na bango pe basali anniversaire wana to ça l'émission laisser partir mon peuple musu mais les autres ça l'émission laisser partir mon peuple muto y na réveil gourou ou azo bebi ça ba pasteur on a Paris comme on a Blaise Manzambi natani kombo na Blaise Manzambi l'émission na et puis oh mais qu'on a linga porter na pour non même na blanchiment d'argent parce que to sol déjà na ya na mide to sol na neve na nani Neves naï pour la blanchiment d'argent donc les lots et monsieur Saline Dani laissez partir mon peuple ngana prophète au moni prophète non il sabino ngana prophète même dans l'église n'a pas la gloire de Jésus je suis un prophète nzamba pesinga mandat comme prophète il a défié 450 prophètes à Baal Elia salaka on a bible boye bien nzamba pesinga motino na sala mona ko bando ça l'émission oyo les lots na zone de Blaise Manzambi bino bokoti ba réseau Alpha Local boyo kango malgré Nicolas zone d'Afrique d'ici mais sort nezali calamité Alpha Local boyo ke na sam asani Blaise Manzambi mais Blaise Manzambi nenge zali na minute oyo na solé na neve na ye Neves yaya na ye mide de pepito Pablito mide de Pablito mide problème c'est le temps mide azai ko loba que Blaise Manzambi a moi signé 4 bannes moko akufa atikana na 3 même neve na yoana neve ça va du matin akomo kanga Blaise Manzambi parce que Blaise Manzambi a comme ma neve na yoana tout ça neve na alo yemo ko alobi ke ba tindela ke mbongo 20 000 euros 30 000 euros ba ko tambla journée ba western no ba kongoli mbongo soka zu mbongo ba kia ba ni ko somba bilamba ba grip ba nini tout ça mais neve na kimio pono ebitil parce que a combien na posa bimana mwasi ne po bango ba kisi na bango zali oui bango ba biloko na bango zali ndenge même Paul Mwanga na Blaise ba yo kana te ngai papi fo mwasi na bimane yo po bimana mwasi na il y a Paul Mwanga simi mais Blaise Manzambi a calé pour la Lise Manzambi même Lise Manzambi c'est Jézabel bon toujours balancer élément parce que famille même te tindeli biso toujours balancer les mamans tela bango ba mona Lise Manzambi na Côte d'Ivoire na boîte de nuit
bamona Blaise Manzambe ndenga mela la champagne ba kumse le champagnard baza ba gourou. Oui. Wow. Oh Zana Ozana. Merci beaucoup ma fille. Ça continue hein. Merci beaucoup. Wow, t'as vu ça? Champagnard. Amen. Tu seras rosé de champagne. Amen. Francine, toi aussi tu seras rosé de champagne. Amen. Ça c'est Princia. Elle m'a dit il faut préciser qu'elle veut la vidéo. Là c'est Princia. Ok, Princia, oui. Ta vie sera arrosée par le champagne au nom de Jésus-Christ. Amen. Moi aussi je voulais la grosse bouteille. Amen. Mais il n'y en avait plus. Ba baby ici ba pasteur et ba continue ba na réseau soloka. Lelo ba omoni nani mwana sikatenda. Nani onema sikatenda. Na raisonné na garçon mo apôtre mo Nikes Kobange azana na Suède bango bayaki pasteur mo bazana Afrique na nani na Nigeria guru mo bazana mbongo koleka même te dit abaye na nani tamba pesi ba pasteur nyo pour na ça la préfet ngaba consultant nga parce que na mo sel nzana ngo kota bloqué na bi apôtre mo sous na temps communiquer David boy bi apôtre mo ba consulter to boya réseau wana N'est bien apôtre mon sous respect, to ba consulter to boya ba réseau wana. Ba za opesa ba 100 000. Mutu azali responsable Europe ezali Nikes Kobange na Suède. Ba opesa bino 100 000 mais il faut bo bandoter à délivrance. Mais à Alpha Local, il faut ba pesa bino 300 000. Je suis race de prophètes, image de prophète Eli, nzamba bina défier 450 prophètes à Baal. Ba opesa bino oh, Alpha Local va payer 300 000 euros. 300 000 euros. Na 300 000 euros, on va noter à prospérité. Tu as deux messages. Quand maman lang ne gourou, maman lang a zéboui, maman lang a koufana liboma, tout ça, l'émission en balasima. 100 000 euros. Néma sikatenda, mutu, mentor na ya zali Nigérien, mon passé, mon Nigérien, na bosani komo na ye, Kobangem taza représenté en Europe 100 000 euros, au thé à délivrance. Côté il y a Alpha Local, Blaise Manzambe a représenté, ne pas à 300 000, ôté à prospérité, prospérité. Prospérité, prospérité, même Coutino, a maté à prospérité, les lots et BBC église, la prospérité, ce n'est pas un débat ôté à Bissot. Il y a un moment même, il y a un Kelemba, et ça va Blaise Manzambe clique là-bas. Ma Kelemba na pastorat, comment on dit pastorat en France? Faux pastorat. Sokoza pasteur a solo kosta pastoral la te muto aibaye na makelma mutu o pena ezali Rifin Timba prophète mo Rifin Timba akimi exaucé lumbo Luxembourg bazala na nine meyas akimi asali mikolo Eden Paris Rifin Timba na sana mbamba batama kelma bazoya pa na nga bi papa lobela biso Rifin Timba zong sama kelma makelma église apôtre mo soko mone kokoba susu makelma pesa kuna église wana apôtre wana un gourou apôtre a bébé si famille même famille na na osala émission pour na kokoba kero kozala makambo na ça pasteur na liliana na zala inango donc ba gourou ba et puis correct kona azaka bandimi fa kango na kisi akanga maman na kisi maman na koma kizengi na ye partout que les mamans même na Côte d'Ivoire pas a auto mikolo na Côte d'Ivoire pas gourou mo na Côte d'Ivoire kuna a auto simba ba kisi mo so j'aime Jésus plus que ma vie. J'aime Jésus plus que ma femme, mes enfants. J'aime Jésus plus que ce monde. À quoi bon de gagner ce monde d'aller un jour en effet? Nazo Fongolabino, ma jeune pasteur Bozoya, Missou, Nazaras ya Eli, image ya Eli. Eli, pas Eli le souverain, mais Eli, le prophète Eli, ou article là, Élisée Manteau. Nazo Fongolabino Missou, parce que nous avons 5000 prophète on a pas fléchi genoux devant Balte non font la binomi subo keba église eza ya kobeba lifo kokutu bango branami si bana bango bakumisi bango branami bana bango ya rêver ba kumisa Yesu na sia Yesu makambo eza ya ngomoni Blaise Manzambe wana neza la baby siba ya na nide muto yukili ya ne mate yo kasi o gloma aboti ya ne 4 mois c'est ya ne 4 ban nide ah bon mide mutu na biso mide aboti 4 bana moko kufa trop batikala tamo mide azolela na famille aboti moi si na bana bat baza on di matin
même Neven ça on dit matin akangani na Blaise a komaki comme ma Neven na ba tamboler partout aller abani ko Neven partout Neven na ramasser na ba western ba parti na mbongo ayeba blanchiment d'argent déjà si na yebisi la police blanchiment d'argent Blaise Manzambe aussi j'ai fait blanchiment d'argent mbongo na utakawa déjà la police financière ya France ba lukayo blanchiment d'argent Neven na yi moi ça Neven na ya boya moi ça Neven bravo ça moi c'est mon malam moi ça Neven na boya donc on linga moi ça Neven a comme ko linga moi ça Neven na ye na Neven oh ayebisi moi ça Neven ko banga te na osomblo jib na osombla ki dambuta mbuta mais mbuta satira amna ita osombele pe mbuta jib moi ça Neven na boku non na osomblo jib ko banga te ne zalio na photo bimano moi si na boya bino a question yango moni Neven na esko akimi ko comprendre que mide asaki na raison makamazolo ba la famille que Blaise Manzambe c'est un gourou bango secte na bango fo abimana moi si na yo tozo balancer les mamans Blaise Manzambe nani comme Lise Manzambe o bino boroba ko évangéliste botale na boîte de nuit na Côte d'Ivoire makambazo sale Sali wana siko na minute oyo ye Blaise Manzambe komo linga mwasi ya Neven na yo wana Neven abani ko roba ye posa ka soka lingi mwasi na libanda bani ko kize Lise Manzambe o mwasi wana kutoya mabe neza la calamité bomona okimanga akokufa calamité akobela omoni siko Blaise Manzambe azolinga mwasi ya Neven siko mwasi Neven siko bravo mwasi Neven so ya félicitations baba mama no sobo za labo boyoka siko otanga beni mwasi Neven olinga mwasi Neven sa zoboya siko mwasi Neven pardon mwasi Neven sa zoboya siko mwasi Neven sa ebisi Neven ya Blaise Manzambe tala ndeko naza gurana bakisi yoka zo proposer nga abimana nga sombela nga ji siko Neven sa siliki accompagné mina zakine na raison nazo benga Blaise Manzambe protocole sabino te facteur sabino ke famille to na relation na bango nati le bino siko vote o Neven sa zo benga siko Blaise Manzambe boyoka voice wana message na bisayo lola yo ki obanza sango zolo ba de mosi na ngamutu abanda ko linga yo banda radio po yo le kinga la ditoko yo za boga selon yo le kinga la ditoko o comprendre o kenda ko banza sango bongo donc o mone ozana benga frère dalugelo batu o tambola na bango za na bango tambola yo mote o comprendre ko tambola yo mote partout dans kuta no partout dans kuta na yo eza mabe o comprendre o tambola yo mote lola yo message ko luka makamu na bateau ko lukela ba problème té nga sala ni moi j'étais vrai avec toi tu parlais derrière moi o ça ba n'importe quoi derrière mon dos o moneza na luka ba tambola na bango o comprendre zara maele sale kinge so ba massa na ba zuyo liboso na bana opekisa ba mais mon jour d'aujourd'hui so ba zuyo ponga na osimba oti mais batu musumba osimba donc bakisa batu luka batu tambola na bango luka vraiment batu tambola na bango ba beto te ba bugo likolo to liboko ya yo mo sina yo mangamu na ya sala o mona ngoto yo loba yo panza sango loba no mama mo sina yo oh ngaso na bina ba no loba mangamu na mangamu bele na ndimi ko to ko bwa mai na nzoto osaka na ngai te na respecta yo mingi na respecta ko mingi mais o manque respect na bilobela non papa moi mobala za lokola hotel lokola moi si ko loba pour rien changer caractère pour te okuta na mutu mususu ayebi ota sa po o comprendre changer caractère moi mobala za raboete o comprendre o bika pour mutu a famille so za mutu a famille to za mutu a kati o na biso moni ero ngana la telo kagulu ngana ofando na site na sena o ngana kango na cap no wana samela nzambe poza mutu a famille wa mutu mususu
que ça soit la dernière fois na kombo na ngatika kombo na ngaso tiki kombo na ngate ngala ola telo kagul nazo promettre so tiki kombo na ngate na kola telo kagul bandana ko bongisa magamuna no wana ngoyo mo na ndako no mwaso ngenda wa agenda babu ati ba magambo bele yo mo songi wala lise manzana no ba magamna yo na pandela magamna yo ebike bino mo boyoki bandeko wana mutazoloba eza neve la place où ils m'ont poussé ngate yo linyola la mwasi na nga onyo bandoko no balola makam na memi o de na famille na ebisi famille mobimba mais voilà wana ezali sikoyo na yo va sous motuté on va trouver une autre femme tu vas m'aimer moi est-ce que toi tu peux dire ça à ton mari wana Blaise Manzamba zo take mwasi wana. Donc voilà binomo bomoni neve ya Blaise Manzambi Nevens Makambazolo. Ya moni même église binomo organiser l'église à Blaise Manzambi wana muto a ordonné comme ce prophète ezali au sonan alpha local. Donc une église wana te bokota li felo. Donc une église wana te bokota li felo parce que to sala beleme belé musu ezali tozo balancer bino Blaise Manzambi parce que yabi makam nango zo kipe bon moi sur ndam Blaise Manzambi akota bois de nuit. Kuna na Côte d'Ivoire makam Blaise Manzambi zo sala poto tozo balancer Blaise Manzambi na yebi ke mbala tour ele ko tinlenga ba policier ba benga nga tindal su ba benga nazana ba preuve na ba blanchiment d'argent na ba preuve moi si on a kutabaka porter mbano plainte nga violé na ba toi na ba preuve Blaise Manzambi so a compté 10 ans de prison toi na ba preuve bomoni yango tobi laisser partir mon peuple na bagi premier épisode des Blaise Manzambi tozo compter toi na makamo belé deuxième épisode za Paul Mwanga troisième épisode za Francis Lola des violeurs et des violeurs. Donc, tous continuer laisser partir mon peuple et zongi en force. Papi Gen, yo mo moni ba preuve na yelio. Voilà. Ngai teza ba famille na ba obenga. Ya on a bi ba famille nyoso ba na ba problème ba sala nzambe belo no bo ba boya nango na laisser partir mon peuple toniata parce que toi na 450 toi on a déjà na 5000 prophètes, on a ba fuka 450 prophètes à Balte. Ba Blaise Manzambi parmi ba 450 prophètes à Balte. Paul Mwanga baza parmi ba 450 prophètes à Balte. Blaise Manzambi 450 prophètes à balle. Francis Lola 450 alingala violé moi maman moko Pepe Benz prophétesse Pepe Benz ndekwa ileka bosi bosi alingala violé ba saleke mission mo ke fundo ba awa to supprimer ba unité Francis Lola to na dossier na ye na ba voix na bilo na ba parfait atindila mo so tozala ngo awa moi na David moi leke ya moi na ya nani ya Pepe Benz ya Petronel azagana na je crois na âge ya 17 ans les loko aussi 20 ans azaga mine o amona makambo na mwana ana tozana ba dossier ana tozana dossier ya apôtre no sous Kero apôtre Kero Kokoba famille mo babenga babi mwana na bango kutu mikolo akomi mulimo Kero kezo bimala nzota mwana ana bino bokele gizo bokima mutwana muto solo kandoki homme démon bango ba yeko webise évangile toujours continue laisser partir mon peuple en force. Voilà, merci. Je crois que tu es un baki prophète. Non, il ne veut seulement pas bagarre au émission. Ni de peu bagarre au émission. Ba frère Blaise Manzambi mon sous na soleil kumisa. Soleil kumisa auto bomisa moi si mon bo de jeune fille mon bo akufi Nicolas Soucia soleil kumisa. Voilà, donc laissez partir mon peuple de retour. De retour en force. Voilà, donc chaque semaine. Maman Chantal na bové au sepeli. Maman Chantal, tu peux. Boleli bino nyonso laissez partir mon peuple zonga. Tu as besoin prophète lobela so za le race prophète Eli. Tu as besoin 450 prophètes à bal bako et yango e bandi. Voilà, donc laissez partir mon peuple de retour avec le prophète Ézéchias Mboukou, donc l'homme de la repentance. L'homme de la repentance, donc to bandi makambo yo, to bandi to zongeli makambo yo. En force. Voilà, d'ici là botika malamu, donc déjà na émission déjà si na zoka avocat mon avocat na ngaza juif. A juif petit mon peut-être to coopérer juif abi mon grand, vas-y, on est là pour toi. Toi tu fais tes émissions, il n'y a pas de souci. Okay. Macron coup de bafinga kayana na kota prison abi vas-y, moi je suis là un avocat. Okay, juif, voilà. un avocat juif. Voilà, donc
ba vidéo to abi na ngako blanchiment d'argent na yaka na ngopa na biso po bato photo kangabo déjà l'église a réveillé la police et kanaka bango mbile kanaka bango la police pour na lelo to suki awa ba voice musu to na ngona ba vidéo to chango la semaine prochaine na émission Zoya Tolobela vie nzamba pambola bino Tolobela vie laissez partir mon peuple en force. Toujours c'est Saint-Lita, encore chez Saint-Lita. Ngai Saint-Lita. Soro lingi okata suki ya kitoko. Benda beauté Saint-Lita. Bino bapaya en fait. Bino yokoza ya mboka libanda. Soki boye, soyez le bienvenu. Espace ya bien, ya pour recevoir bino. Salon Saint-Lita. Salon Saint-Lita. Nazana Océan. Précisément référence Nangezali na Redal Océan. Avenue Ibrahim Roudani, numéro 11. Alors, compte tenu il y a moi problème administratif, tout signaler Penza Binoté, mais adresse référence Yangoana. Pour signaler na Libanda quelques jours pour la décision de l'État. Mais espace na bino pour vous allez bien réussir. Benda beauté Saint-Lita. Pesa famille na yo adresse à Toronto City VIP de Maluku esika wapi okozwa place monene pona libota na yo juste en face ya zone économique spéciale oyo ezali bongo quartier commercial et industriel na kati ya ba RDC kuna na Maluku yaya yeba ke zone économique esi abandaki kotongama kutu ba américain baza déjà na terrain baza kobeta déjà mobange na usine ya Pepsi Cola, c'est-à-dire awa soki oye ko lancer ba activité commerciale na yo oza na tina ya kokende za noter pona koluka ba produit nyonso ezobima kaka awa na zone économique spéciale de Maluku. Yana ngai ebongo pona résidence fanda kimia okozwa terrain ya 20 mètres sur 20 au bord du fleuve Congo avec borne urbanisée. Oleka mon pépé likambo ya accessibilité la lampongia ba bébé nyonso esi etongama urbanisation elenda espace vert ekuba ebongo espace yage pona bana boza mobimba pona avenir ya libota na ngai na koti déjà en contact na Toronto City kaka ba numéro oyo pona kozwa résidence na ngai na prix ya mbongo ya ambiance ya jour moko kokamwa eyokani awa mboka na biso Kongo mawa mingi tokosuka wapi zina ko bato bakufi lisusu ebele marai topesi na Nkolo Nzambe atalela biso makambo oyo bato batelemi na nzela mpona demokrasie bato babimi na nzela mpona demokrasie yo moto telemi liboso na nga na mandoki mama okokobonga mpona nini ye na mwana Kongo oweni nini ye na mwana Afrika nasonga wapi yewe nga mwana Kongo bato babimi na nzela na bandagala na maboko bato babimi na nzela na ekuluse na maboko bato babimi na balabala na shambele na maboko yo moto telemi liboso na nga natomokakala okomanga mpona nini ye nga mwana Kongo marai murunda marai
nakende na Braza babengani ngai, nakende na Angola babengani ngai, nakende na Afrique du Sud mawatro, nakende na nzela ya Libi mpona koma na mpoto na lukavi na nga mawa. Nakende na Paris babengani ngai, nazonga Switzerland mawatro, nakende Belgique mboka ya banoko, mboka ya banoko. Nakende na Braza babeti ngai, nakende na Ngolo kabomina, nakende na Afrique du Sud mawatro, nakende nzela ya Libi naluka nakota na bato mpo nakende na poto ata nakufi likambo te mawa mama. Nakende na Paris babengani ngai, nazonga Switzerland mawatro, nakende Paris mboka ya Domdengani Parigo. Nakende na Ngolo mawatro, nakende na Braza babeti ngai, bakoma kofinga nga boma nyoka tika, boma Kongole tika nyoka. Oh mokili mawatro mama. Tokosuka wapi na mboka oyo? Biso bato topotama Congolais, ekolo ya fier oyo totonda na bomengo nyonso na sia mabele na biso, bamindele bakoya koluka biso, lelo bakomi kobomisa biso, oyo totikela bango mabele oyo batikala kovwama nango. Mawa dema kolusu yoka lisolo, lisolo yango mawa tro, pasi eleki mawa, eleki likolo ya mawa, eboti mawa Congolais akoma pai nyonso. Okei na Australie okuti Congolais, okei na Mozambique okuti Congolais, okei na Afrique du Sud okuti Congolais, partout okokende okuta Congolais mpona mpasi eleki na mboka na ye, tokoma kokima nzala. Mawa nakende na Braza babengani ngai, nakende na Afrique du Sud mawatro, nakende na Ngolo babetina, nakende na Libi babomina.